Welcome to Lingala Institute. My name is Ebakata. Kombo nanga Ebakata, Eba-kata, Eba-kata. I am also a comedian here in D.R.C. Naza pe comedienne awa na R.D.C. I don't want to confuse you guys. Naboyi na embrouille bino. I first want to explain to you the meaning of Zonzing. Na lingi na explique bino nanu eloko Zonzing elakisi. Zonzing is our comedies made especially for Congolese who are living abroad. Zonzing eza ba théâtre na biso oyo to salaka po na ba Congolais oyo ya libanda. The Zonzing that made me popular is called Ebakata Ba Couleur. Zonzing oyo esala ngai eza Ebakata Ba Couleur. It was a role of a woman who didn't have a fashion sense. Ezalaka role ya mwasi moko boye Ayebi kolata te and didn't know how to cook. Ayebi pe kolamba te. I will not talk much. Nako loba mingi te. People who call me big sister when they are on TV, I have nothing to tell them. Ba mikolo nanga oyo soki baza na television babengaka ngai yaya Naza na eloko ya kolobela bango te. I don't know why they do that. Nayebi tina basalaka bongo te. We are the same age or you are older. Toza mbula moko to oza mukolo. But when you are on TV, you distort reality by calling me big sister. Kasi soki okomi na TV, obongoli realite. Obandi kobenganga yaya. You see, Jonas, don't let yourself be fooled. Omoni Jonas bako sayote. Everything starts by one person. Makambo nyonso na mokili ebandaka na moto moko. The person who started this phenomenon, moto wana oyo abandaka phénomène oyo, where she is, esika azali, God forgive her. Nzambe alimbisa ye. A new upload on the 1st and the 16th of every month. Thank you so much. Please subscribe if you have not yet. Subscribe to our channel Lingala Institute.